aimer tout bon bango. Est-ce que ça facile? C'est la facilité, mais avec conseil à doyen ou bango ba utaka kuna tito za lelo. Donc bango ba peska ba pesi bana pouvoir to ko ka sala musala malamu lokola to yekoli yango. Donc banda kuna to sala ki malamu na bango. Tito zali pas so kokose ali to tuna ka ba vie oyo. Mais mouvement ezaki toko côté na to beta 4 disques. Peut-être il m'a bossé qui salle d'attente encore et toujours j'ai des mères ma prière. Donc moi 4 disques. Bon le seul quand ndenge salami to zaliawa to beta musique na biso ozala tout à l'heure au monde a différence ça dit de to lubaka na Congo minute pour l'équipe biso na ko beta ki lutumba azate. Donc toujours beta ki lutumba ki toko parce que ba vieux ba beta ba saxo ko ba kadima ba mereci ba pesa na mboa donc bango bazalia ba mandola. Donc voilà. Alors, tout le monde a été bon dans la biso suko ba découvrir bino. Tout cas d'abord Nzembo bozo présenter biso suko. Bon dimanche à tous et à toutes. Merci à vous de nous révéler votre confiance à travers votre télé qui n'est rien d'autre que la télé républicaine sous le canal 104 du décodeur StarTime.com. On vous avait promis l'autre fois, on est ici dans la commune de Ngalema. On est venu voir l'orchestre, les anciens du groupe Banao qui est cher à Lutumbando Manuele. Ils sont là avec nous. On va découvrir leur talent ensemble. Je vais directement prendre notre ami Jetoubas. Jetou, bonjour et bon dimanche. Bonjour Guilain Monsi, bon dimanche à toi aussi. Bonne santé. Ouais, santé qui toque on doit Monica Raboué. De tout ça, la place de Betaka à chaque dimanche, on a la surprise de au combien. Tanga mon petit dans la vie. Donc question et réponse c'est abisso. Alors tout linga d'abord, tout tu déjà là ancien bilongo to ebi na bana OK. D'abord représenter biso moro to d'abord monsieur Aimé son abo sanité. Bonjour et bon dimanche. Bonjour, monsieur Guilain. Bon, moi, c'est Aimé Moulenda, moi, 16 ans d'abord. Donc, début à Nouveau Testament, mais na kota avant. Donc, mais le lot, on s'est retrouvé tous en Abano de Banabiso. Bon, ils ont cancellé la Moussala. Ceux qui Tokabouani, Bondé Kwetikali, mais Tokamou Kana Moussala. 16 ans, Pemel à l'Otumba, Simao. 16 ans, oui. 16 ans. Retrouver au Pemenia na Banao Demba. Non, Banao Demba, ils ont biso tout. Autre ça sent qu'il lésé na ba propos ya vient na biso, papa na biso. De tous bien na yikoto yo. To sali loko na biso na mutema moko ya pio ya kimia na objectif ya kusala ke biso pe to tambola na ba mituka ko ndenge baninga batambola to so ba parcelle de baninga ba parcelle. Combien d'albums pour la Banao? Nabeti tous les albums moto sali tous bani na salle d'attente encore et toujours dans ma prière tout nabeti. Donc là monsieur Aimé. Alors car on a découvert ba doyen tout monde peut ya doyen mususu aza au pays action Fontenine babete yango trop na kata bana OK. Papa na biso bonjour et bon dimanche. Bonjour monsieur les journalistes. Ma respect à public ko ça bango kombo na yo. Je m'appelle Malepo Trompette. Malebo Trompette, Dieu sait combien de temps et pas à Papa Lutumba Simaro. Bon, j'ai fait 14 ans avec Lutumba Simaro, mais ce n'est pas ma première orchestre. J'ai joué dans beaucoup des orchestres. Je suis le cofondateur de l'orchestre Kamikaze avec Yuruma Bali à Brazzaville. J'ai joué dans l'orchestre Bantou de la capitale. J'ai joué avec les Pamelo, les Moutouari, Pierre et Zao avec beaucoup. Pourquoi avoir accepté de quitter le Lutumbando Manuele pour Banao Demba? Non, moi je ne vais pas accepter de quitter le Lutumba Simaro. C'est le Lutumba Simaro qui a préféré laisser son héritage à l'un qui n'a jamais été, qui n'a jamais joué la rumba de l'Oke Jazz. Monsieur Manda chante. Lui il est de Wenge. Lui il a préféré laisser l'orchestre à Manda chante. Bon. Non, on n'a pas eu le temps de discuter avec Lutumba Simaro. C'est lui qui n'avait pas eu le temps de nous faire appel pour qu'on s'assoie. Non. Il a préféré passer même à la média. Il a annoncé ça à la média.
Awakening Africa Magazine et Transformer Days organisent le Salon d'affaires africain, la plus grande réunion d'affaires africaine à Dallas. L'événement réunira des entreprises publiques et privées, des investisseurs, des dirigeants politiques africains et américains et des entrepreneurs. L'événement aura lieu au Grand Hall de Dallas le 6 septembre 2019 de 10h à 22h30. Awakening Africa Magazine. Nous construisons une communauté africaine forte et créons un héritage de richesse durable. Activités, salons et expositions d'affaires, conférences et networking. La conférence sera suivie d'un dîner de gala et de networking. Pour plus d'informations et réservations, appelez au 972 674 01 24 ou envoyez un email à subscribe@awakeningafricamag.com. We heard about this amazing continent with everything that we need, and everybody is packing their bags and running to Africa. Le Salon d'affaires africain, là où les leaders africains se rencontrent et créent des opportunités d'affaires. Igela coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Kanda Taba ikote Sensi Nganda Taba Fenenene Nganda Taba Chez Hugues la coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, le pavillon sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escart Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact, plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa, plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction, Atozana Mbongo Moké, Opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import, Michel Atlantic Shipping. Et yé, bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusuté. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penzate. Please, bakoya koza koli tinandako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, ça la rapport à l'artiste. Que Dieu te bénisse. À qu'on n'ait pas demandé, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Nanenga Mabete, Congo Promo Raph Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raph Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Boroto, ça la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, Balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babunda nanango. Raph Ngindou. Congo Promo.
Wata plus, Wata des boss. Oh, j'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo Promo TV. Bon, on a préféré, non? Vaut mieux qu'on se retire. Peut-être parce vous avez trouvé peut-être des incapables d'interpréter bien les chansons de Bana, de Hockey Jazz. Nous. Peut-être. Je ne sais pas s'il va trouver des chanteurs ou bien des grands musiciens qui peuvent interpréter comme nous. Surtout ces chansons. En tout cas, je ne crois pas. Dans Bana, vous avez joué dans combien de titres? Il y en a beaucoup. J'en ai beaucoup. Ça fait 14 ans. Donnez-nous quelques titres que vous avez joués. Peut-être il y a des gens qui suivent mais ne savent pas que c'est vous qui avez joué. Oh, mais tu sais, et vous savez que dans le temps, si vous accompagnez quelqu'un dans les disques, quand ça sort, tous les noms des musiciens qui ont joué sera sur les plaques. Mais maintenant, c'est pas ça. Hein. Vous voulez dire que pendant 14 ans que vous avez fait à Bana, on vous a payé dans la monnaie de singe? Oh, on nous a payé, merci Bapé Sanamboa. Merci beaucoup, on va revenir à vous. Alors, j'ai tout au monde là-bas, problème est belé. Hein? Problème est belé. Donc, nous sommes allés à Chandal, à la maintenance. Donc, il y a aussi une vie, moi, je fais Chandra. Alors, qui Chandra? D'abord, bonjour et bon dimanche. Bonjour, vraiment, journaliste, NACPD. Pendant Botenayo, Ngai, comme on a Ngai, Chandra, Chandra de Chade. D'abord, comme on a poigné. Et c'est comme on a Ngai. Alors, on a vivre dans l'Utumba pendant 43 ans. Combien? 43 ans. Na Hockey Jazz à l'époque. Ngai na côté na Hockey Jazz, na bimi premier trompettiste du Congo. En 1971, dans l'orchestre continental. Alors, Franco a préféré Kinga, Taboulé a préféré Kinga, mais le col Nazaki n'a pas ami, Franco a resté à Kinga, n'a continué à jazz. Depuis 1974, Tina Moya Lelo, Nazalina Lutumba Simaro, Nandengo Monia le Binabso Siko que tu as une étoile. Banze Monin Oyo Betty na 40 ans au Sali na Hockey Jazz et puis na Bana Hockey. Trompette tout. Oyo kaka na nzembo ya Hockey Jazz, to ya Bana Hockey, to ya Cher Monde, to ya Bella Bella, to ya Lipwa, African Festa Sukisa, c'est le seul trompettiste na beti ba trompette nyonso bino bozo kana mboka we. Musique et foot yo na tanto au Sali. Musique et foot ngaité parce que ba patron la musique bazo foot biso toujours na monnaie des singes. Musique et foot ngaité ba patron bazo foot biso na melesio ba pesa na mbwa. Talaka ke na mboka na biso ba patron de balingi ko vama ba musicien ba sofraka. Nde mole loto ko sala to pesa bana odemba. Lelo nde bozo bana odemba. Ozo penser que makambo bozo qui était pendant 40 ans na Hockey Jazz na bana Hockey bozwango. Bon, moni programme nyonso nzambe moto asalaka. Nzambe ko pesa na seconde moko oyo bungisaki Milan. Nzambe pe ko pesa yo mukemke po ya nzambe yaka na ascenseur nzambe nde tozali kozela yende moto akusala makambo. Merci beaucoup na kanisi to ozongela yo pe mais je tout base. Mokumba moneno yo ondimi o memala baninga bwana bango bandeko aimer batutu bwana bango. Est-ce que ça facile? C'est pas facilité mais avec conseil à doyen oyo bango ba utaka kuna tito za lelo. Donc bango ba peska bana ba pesi bana pouvoir to ko ka osala musala malamu lokola to yekoli yango donc banda kuna to sala ki malamu na bango ti to zali parce que koko se ali to tuna ra ba vie oyo mais mouvement ezaki toko côté na to beta 4 disques peut-être il m'a bossana qui salle d'attente encore et toujours j'ai des mères ma prière donc moi 4 disques bon le sali ka ndenge salami to zali awa to yo beta musique na biso ozala tout à l'heure au monde différence de ça dinde to lobaka na Congo minute où l'équipe biso na ko beta ki lutumba azate donc to beta ki lutumba ki toko parce que ba vieux ba beta ba satur ko ba kadima ba mereci ba pesa na mbwa donc bango bazali ba mandola donc voilà. Alors to linga ba tout ya monde tene ba olanda biso sikoyo ba découvrir bino to ka d'abord nzembo bozo présenter biso sikoyo.
ekoyebama na bakolo mobali kote ya nani alimaka te abetika nayebisi ngai lelo na ntongo na baninga alimatu alimaka te koya kozela mibale deja bimi eza libanda na misu na ngai nazomona yango troisième mpe koli ka ndenge olobaki troisième ngai nde libanga te mpona yawa te nayesi zibe service nazwaka ata 37 koli awa na zibe service na mbala moko 37 ngaku nabangaki nayebisi mwana tiaka 3 abo yiba yango na kiserie na bango ya mosala baza mpe na brazzaville mwana alobaki nanga mpe na ngola bazali na ngola bazali na brazzaville seke tobenga bango monde entier okokanisa ye lokola mondele namoni yango aza mondele te yo mutu uza na france précisement ezala na paris ezala na rennes ezala na lyon ezala esika nini soko uza na poli na yo kunyokoma na yo te banimero na biso yango wana benga na yo zibe service akulivre yo carton mpe koretire ye moko akuya kozwa yango mpe akuyawe na kisasa kaka kisasa te ya maniata makalu na point noir na brazzaville na ngola na kinshasa place ya kobunga eza te Hugues Lacoiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues Lacoiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues Lacoiffe Ikote, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues Lacoiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues Lacoiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues Lacoiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues Lacoiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes.
nasima kokoyeba nani alingi moto soki yo soki ye akolingaka moto soki akolingaka yo na motema ye mpe namoni alingi yo te mama okopesa nzoto lisuma bandeko akozonga te na nsima okoyeba nani alingi moto soki yo soki ye akozelaka moto soki akokanisaka yo epai asakanaka mpe namoni alingi yo te mama okopesa nzoto lisuma bandeko akozonga te na nsima okoyeba nani alingi moto soki yo soki ye akopakolaka yo bozonga oyebi na mbongo atindaka présence ya moto eleki mbongo okopesa nzoto lisoma bandeko akozonga te na nsima okoyeba nani alingi moto soki yo soki ye akokendeke epai ya bambanda na yo koyebisa nasomalekaka na yo okopesa nzoto lisuma bandeko akozonga te na nsima okoyeba nani alingi moto soki yo soki ye akozelaka moto soki akokanisaka yo epai asakanaka me namoni alingi yo te okopesa nzoto lisuma bandeko akozonga te na nsima okoyeba nani alingi moto soki yo soki ye akokendeke epai ya bambanda na yo koyebisa nasomalekaka na yo okopesa nzoto lisuma bandeko akozonga te na nsima okoyeba nani alingi moto soki yo soki ye mama na ngai Rabi Silutete, je vais Silutete. Mobali ya mère double Papa na Stevie Radis Lutete Je vais Lutete Ingénieur Madiala, la selle. Merci beaucoup André Ndjeka pour cette très belle chanson de Bana Odemba. Donc je crois bien que na bamboyo qui sont nga surtout na elo que c'est singa parce que tout le monde a marqué image ya OK Jazz
bandeko ba nango donc to soutenir bango à 100%. Alors monsieur Aimé, yo ba ko say ba vocal et belé hein pendant tout ce temps au sali saison a Pemé la Lutumba. Na salle ba vocal et belé parce que premier album nous a salle d'attente, la salle d'attente nga na saki ba voix principale nyo ya Bic Rouge. Na salle d'attente ngo na salle vocal. Na salle vocal ya yemoko abenga kinga na kende kotala yeo. Yemoko apesa kinga carte na ye de visite. Alobi le kana bureau ya kotala. Problème na yo ya musala ngana ko bongisa okozwa musala zala ndako ngana kosilisa mwasi bana na bana bakolia connaissance et kokipe ko salisa baninga o relation tango mususu ebikisa ka baninga utana silisa kelasi nazwa ka musala teo na silisa na université nazali licencié en économie. À part ça tout ça mobali ya batwe mobali ya bébé mobali ya batwe mobali ya bébé biso ça bakia wana. À part ça to sali na mwana bavoka les a tellement trop parce que bino mandat chanter vous avez qui le roi leader ton nom mon leader na bana okepo papa le tout mandat pesa op chance pourquoi ba pesa bino confiance moi ba pesa mandat chante ils ont justifié on est bon on a justifié ezaka ingratitude ya kimoto mokili parce que mon mandat chante denga zana hein so bazu atie micro ba singa emene na ko ma 200 chansons ya OK Jazz na mutu mandat chante na okokate hein so ka imbi 20 na imbi 300 bakokate aibi so ka linyama makamba wenyinga na kokana ngati ki wenyi na bango ngana kokate me odemba oyo ayebi so ka yini funa komele futa komele ça omele akiti kwa la so ki papa la biso mo amoni ki no apc chance wana biso to moni ngo iza mabete est-ce que na showbiz bino pe bobeta ki biso bon nani akobeta 70 ans 75 ans 80 ans biso 100 ans ba moni ki après mbongo ya showbiz tomba pesa ki bino ya ngone sali ki bo moni pesi bino mo lolenda non na showbiz tozo mbongo ti président ce pays si papa le tout maman bino besoin mbongo te ngote tozo un KT na showbiz ba futa biso droit d'accompagnement. Moi j'ai seulement $100. Il y a les gens peut-être à minimum 50 $30. Et donc ça veut dire quoi? Tout autre rose on a 80 ans on a de toujours nango yango ça veut dire que non même na ndako na batu ba okamo même na quartier ba kamo eza ya toujours la vérité parce que vérité c'est la vérité ceux qui vont me contredire yango ba bengi mu bureau na bango aye na papier to la kisi mu ne pesa combien yo pesa combien yo pesa combien pendant 16 ans au sali jour à mbongo va futura à $100 $100 hein ba futinga de compte finalité finalité mais pour un concert à showbiz parce qu'on est concert à monene pour na papa il est ngeza la mala mu ngeza la keno ataba douane car au moins ba voiture ba ketch ba miki hein ba boya ba 3500 ko so milongo ba douane bana miki lo ba robinho asumi bana ba machine ba ketch les rambo voix de la coraman mu pa asumi ba jeep a opesa musicien bongo yo siko papa ko pesa bana ataba ketch so azana ngoto pesa binon te azali nango pour ba enveloppe yo yaki wana biso moto mona kiango chef de l'état sokuta na ye okuta ndako mokonzi okozonga mabuku pamba te ya lokwa kuta na Jésus faut ça la transformer. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu o ba chaîne ya France eza na kati ba chaîne ya Congo eza na kati ba chaîne ya Londres eza na kati o ngomona makambu ya politique ya sika o parti AA eza na kati o parti BB o CFAIO eza na kati ya Sepela TV bouquet comme ya mukeboye o tina poche voyager na ngokeno partout lingi na bouquet na Sepela TV mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K machine madaka daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.